Oui. Comment ça vous sent? Bien que bonsoir. Comment ça va? Très bien. Comment ça va? Oui, puisque c'est pas tout le monde qui a la chance. Il y a posé la Mutema. Misusu ebele balalaki, mais na tongo balamuka titulala. Ezaka kangolo. Oui, tout fonctionne par la grâce de Dieu. Ok, très bien. Je pense que vous en avez déjà un moment. C'est une bonne chose. Alors, le rôle à Nazara qui est absent, nous avons souhaité que nazongi lobika nena lobi na ko bousculer agenda malgré que na lingi na nuke oui pour voyage de ça oui pour que urgemment tout ensemble qu'est-ce qu'on peut faire et puis bien sûr la communication bah il que na net il y a des fake news ou les fake news parce que les malamu te koko sa situation ndenge ezate. Ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas mentir sur ce qu'on n'a pas fait. Ce n'est pas bien. Konga moko na yebi kutute nani oyo ala ça qui fait que news ce n'est pas une bonne chose. Toza bana na Nzambe, on doit fonctionner dans la vérité et la transparence, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'est ça. C'est bon, maman. Faut profiter si nous avons ma caméra, je vais Bon, allez, merci. Merci, maman. Bonne chance. Hein? Merci. Allez, bien. Merci. Allez. Voilà, alors vu de loin, tu couture le lot chez maman Olive. Mais habité, on peut expliquer à l'occasion de quoi? Merci Ken Piana. Toi, je l'aime. Suite si à maladie on a zobela, ndengi panzana ba Facebook par-ci par-là. Ndé komina ki maman lui té wana mwana ngai. Pour maman adopta biso comme bal nae. Nyoso manaye koleka maman yeba kité. Tant que comme maman matoi, ndé maman benga azwinga en charge. Atindanga Afrique du Sud n'a qu'une besoin. Donc déjà parti à lobby. Donc Kengalema va ça l'examen général va checker comme ça mon candidat ya docteur ce que maman zui après bon ça va démarche pour na Afrique. Normalement maman nga otindanga Europe. Problème les a que Schengen bazo pesa visa te. Pour penser déjà que ça na poto maman eza que maman nga otindanga en Europe. Mais Schengen bazo pesa visa te. Voir même à travers maman, fallait que le bon visa mais ba refuser. Et bon on a vidé le Mutema boké. Donc maman a eu en charge nazo en Afrique du Sud nazo approprié maman lui a mon na santé malamu nazo la musala pour na boko là-bas vraiment on a profité là-bas merci nande konanga ouais question mo vidé loin parce que le doit vendredi mais depuis depuis le début de la semaine tout le monde qui partout pendant que oza kutu déjà na poto grâce à maman Olive ce que a eu confirmé biso que ozo kenende Afrique du Sud oko yebisa bato mais ko précisément bato wa moké o izaki liboso et c'est là que information to zaki le côté kasi bino kaka bata net te donc le côté les qui trop na internet sans vérifier il y a des fois donc au kufi mutu mwa benga il y a ba bon voyage na zo ba téléphone ozo mona mais aux entend visa te mais va passer bon voyage bon voyage
ozomona azaki na akufi mais naza vivant ya mutu mususu abenga yo te ayebi pe état de santé no te mais a confirmé que okufi a confirmé que o voyagé et maintenant bon pour nanga ezaki prophétie balingi ba déstabiliser donc bon ba na bande nini ba lukuta na bango mama comme son réalité ozomona donc c'est ça. Alors vu de loin nayebi que to au pesa ba merci to tuna yo question pe par rapport à présence à ça awa côté là déjà maman Olive depuis kala tu dis que ceux qui comédien ou artiste et musicien a eu problème même matin que quoi inamboka maman Olive asombaka toujours ba problème on a habité kana yo osengaki lisungi ya bandeko nyonso ya Congo tomoni maman Olive lisusu abimi akotika ka faire yango na habité monini okoloba na maman Olive monini ya remerciement okoloba na bandeko nyonso ba Holanda biso. Vraiment merci na maman ma maman Olive maman ya bana ebele maman Boboto maman sociale biso to mama ndio mama aza maman atikaka bana na yete. Merci aussi na bandeko nanga États-Unis, Europe, Afrique, partout dans le monde où ba soutenir ngai ba continuer toujours ko soutenir puisque maman zunga prise en charge mais aime sous na tiki bana ozomona makambo ebele puisque maman za maman azunga en charge mais merci aussi na ndeko nanga fiston sai ndenge ozobunda merci aussi na ndeko nanga Ladi et Sobe ndenge ozobunda merci na Kam Schengen merci na Tete Ndai merci na Eric Mandala merci na Anise Kanza merci na bato ebele o ba soutenir ngai to ko tuna question mo to moni sai nde abengisi pena bato alobino lelo tozokendo tika ndeko na biso video pa mama pona lisungi toloba nini raconte ya lelo eza par rapport ya effort ya sai yango zo senga merci. Maman je la benga nga na tongo ba journaliste nini oyo baza makasi quoi. Ya di fana ko sate écoute nga na hôpital. Ngaliba maman pesa nga temps na vérifier banani ba na gaz Nicolo. Nde na ebenga ndiko nga fiston. Na fiston tale oto solo na sai nde sali ke sai ya benginga. Ke bonga mana zo to kende pa ya mama. Nga bon sai yo mutu zaka trop na ba net c'est luka ba journaliste o ezake message ko passer na peuple congolais. Nde sai ya kanisa ki yo donc à Kanisaki, merci. Alors, fin d'habiter question. Vu de loin, tu oses comprendre que les Congolais surtout en général, ils ont un souci. Makasi. Banapoto, n'en parlons surtout pas. Mais nous, en Afrique du Sud, pour nous, par rapport à santé, nous avons un bango. Amen. Afrique du Sud, est-ce qu'ils allaient bien par rapport il y a maladie aux autres ça fidèle ma casse collègue Afrique du Sud ils a bien maman za mystique maman lui va mystique na ko pas Afrique du Sud ça va ouais santé pour la nengo zoyoka est-ce qu'Afrique du Sud ils allaient place au cause de la pénale très bien puisque c'est 80% 70% il y a acide africain ce sont des diabétiques comme moi. Donc on a dit que kuna lokola bazama kasi nango nzamba ko sala po mama tuninga lokola Schengen bazope sa visa te na Maroc na Afrique du Sud olingi wapi bon na moni Maroc ba congolais pe tozo ebele mais mingi te po moni pe malade senga katango za hôpital o mona ka pe baninga bandeko bazoya yango na poni Afrique du Sud mais soki na yebo na ko ke na Maroc comme repos donc c'est ça. OK. Alors na retourne avec question mon fiston sai fiston sai ba bandeko ebele c'est que voyons moi na ba fake news na information à solo bino bato boadi bandeko direct par rapport à Moussala bien sûr il y a Charlie Nongifi de loin mais tout le monde qui groupe moi salama qui a WhatsApp aimons nous vivons tout le monde qui bandeko ebele bazolo ba il y a eu des cotisations merci na Hans Luzolo merci na Papi Sebel merci na la Duchesse merci na Tantine Meta Irsil donc bato nyonso o ba sali likaniso na pona ko sunga ndeko na bango na sengi bango merci nzambe nanga pambola bango. Alors quelque chose à fusion ça est-ce que le souigner Moscou est katani le kola mo Olivier Charlie vit de loin en charge bon soki na ko bandela moi mukie na sala moi analyse hein lelo vit de loin aza maladie vidéo za malade ndeko na biso azobela na si bato pe beli ba neko ba na internet ça pour kozo kota ngote
biso okotaka likambo mbala moko pour solution pesama naza sio na makambo nyonso oyo saisi akota ou bien nga moko nakoki ou bien tokoluka esika nini tokoka. Donc voilà, oui. Tokotaki yango parce que na groupe ya Aimons nous vivants tozali wana na si yo poza na kati ya groupe wana vraiment bato bayebi et puis ba cotisation ezosala biso pe na même na kati ya groupe wana lelo kutu so tokoti na kati ya groupe omona ke bato bazo ko continuer kopesa ba contribution na bango. Souvent tout le monde yango na bando na biso ba congolais tangu bakondi ba kotaka likambo bato bayebaka te ke bakonzi wana bakotaka likambo etant ke bato pe moto akoki kozwa charge ya moto à 100% te. Maman Olive andimi charge ya vie de loin mais toyebaka vie de loin azali na bana fo batanga azali pe mutu donc to continuer kosunga ye moi kaka oyo topesaka ye déjà wana toyebango ke yango pe koki bakisa ye lisusu parce que maladie ezalaka problème ya santé mais moral pe soki eza malamu ekozala bien esungaka. Donc voilà bato ba continuer wana eloko na lobi et puis dede bato ba yeba ke ata soki tolobi ka pona visa te mais vie de loin malade il faudrait pas total ka Schengen mais total la moyen le plus rapide parce que trop le bapé que bato ba bi ba démarche ya poto ndenge il y a plus de trucs à demander pour na ko sala ba démarche au kende poto que pour na okende Afrique du Sud. Donc ça c'est de 1 de vraiment côté à visa total ango na cadre te que na Schengen bazo pime la visa mais au moins na Afrique du Sud ba koki pe ko kende rapide et puis de au monde biso malaria ya maladie na biso ya Congo awa so komi pena na France wana malaria ko telengana ndenge malaria ya ba sud africain za diabète ba sud africain problème na bango ezalaka sucre. Donc baza na maîtrise ya sucre wana eza vraiment expérience moko oyo to sala kiango kaka toujours na kaya ndiko na biso vie de loin avec papa Vicky na pesi yembo tekolo la grâce. Donc lelo Afrique du Sud baza ba yebaka vraiment ko traiter sucre makasi et puis Afrique du Sud eza pe pembeni et puis ba démarche na ngwa viser za vraiment facile que mine de rien pe biso bande ko vie de loin le quoi tous en ba possibilité au kende wana to ko banda ko salaka que famo na biso to ko banda ko kende moi je sais o ya ko ki ko les a besoin visa to ko sali sa poto kende rapé ko salaka na ye et puis kuna kande mukalobia wa ba congolais baza ebele ko ya ko tala ye ko sala vraiment kitoko makasi monter moral. Alors finance ça message ni ko lancer na ba congolais ni en général surtout na diaspora parce que quand il y a vidéo bandi de l'autre mutuna mutezo pesa ngonde mo bagine de bandeli awa muso bi akufite muso habité nengaza kutu boye lobi akomate. Alors bandi ko nyoso wana ce message moko précis ali lokola yum to na vie osala tout le temps na vidéo loin ici kamoko. Oui elo ngana ko loba ezaka ke pema ya mutu ezalaka na maboko ya Nzambe biso basaisa yo baboma biso kutu na obela te bakoteli na babandi babomi vidéo loin kufi combien de fois na internet vraiment bato yo ba bungisa bo moto na bango na internet na ko senga bango ba meka mpe ko zongisa ka bo moto surtout na bato loko aneti ba vidéo loin oyo na ndako na yo o seka na mwasi na yo na bana bo sepeli ya vidéo loin sepeli biso mais tango komi na makambo no pembeni ya internet oyo changer kombo o komi moto akoki ko sukisa ba pema ya bato o komi moto akoko boma moto era lingi vraiment ngai yo sai bo baneko loba sai ngai yo nazana vie de loin biso yeyo kaka ngai na ye tozali awa na kati ya GLM toyaki pa Maman Olive apesi biso solution bino bato botikali problème à vie de loin esengi ka mbongo te tant tozo lela tozo senga ba soutien na bino ba soutien moral parce que vie de loin asa pe na bato ya soutenir moralement to senga ba soutien ba prière ba soutien spirituel parce que vie de loin ça peine bato aloba Nzambe ça ça monto ko tamuso ayebi epete to ça peine ba soutien na bino parce que to lobi moral e ko zala bien côté spiritualité to ko zala makasi mais même sur le plan spirituel l'église bachaka pe mabonza to bosana te mabonza wana oyo eza pona ko sunga ndeko na biso mutu muso akoza maladi ba betie tonga na pasi tonga eza te po ebike moi de ça moi appelle na poche so ba bengi ngai que
bana fa ko tinda bina osala ngo. Donc vraiment to continuer ko sala auto bana ko sala maman Olive asali par naye étant que maman biso toye bien ngo azali sous première dame te akoki pe ko assumer ba charge belité. Donc vraiment ba kondio boto landa biso pe o bomoni ke bokoki pe ko contribuer pour que ndeko na biso azwa soin ya malamu vraiment boza toujours ba bienvenue. Ça na tout na concernant ba démarche nyonso o bosali ndeko na biso vu de loin to bien sûr que ndozo ba soin médicaux na Afrique du Sud bo prévoir nini pona mwasi na ena bana bokotinda batu moko ba kende na yete pona déjà pour votre information tant que maman lui a vu prise en charge à vie de loin ils a vu de loin na muto ya kokengela na muto ya kokengela donc veut dire o ezali média oyebi média na biso ils a makasi na ko transformer information to ni to lo ba nyonso awate po ba transformer makambo biso to solo na mama te. Donc bref ba to ba yeba ke maman na ba limite na ye na bolingo na ye azaka na ngo à travers bana na ye na ba différents domaines na bango a contribuer na oyo ya monaki ka ko sala pour la vie de l'un pour que azo ba soin le plus vite que possible. Donc vraiment vie de l'un na minute comme à zéro. Donc veut dire faut ba examen médecin ça la nini. Donc ils a voyage était à tourisme ils a voyage à soin. Donc faut qu'il vraiment na ba norme nyos o muto akende laka voyage à soin. Au monde maman zunga en charge boye. Na komo banga. Monde examen bo sala bo siko sona zuité. Maman mona mona zoba. Ah ya série hein. Auto succès ça to succès biso mais c'est suka. Alors message à suka na opesa ba merci mingi na kulutu na nga Eric Mandala na tête tendai maboko bank na pesi ba merci mingi na Cédric Banza l'icône de ben Jobu ya Willy Moucheni Kodamboka Viking makiadien canadien de moi au Canada un Congolais depuis au Congo. Mon ami personnel Aboubakar Lyondo Nzambi Bamongwabi, Linda Stone ya Marai Morunda, Vibart Chocho ya Mama Noela Liwanga. Na pesi vraiment ba merci à trop na bat nyonso oyo ba soutenir biso ya Julien Mbala na Johannesburg. Ya Julien Mbala ba tout vraiment na bi ke bandi kwa Johannesburg video loin zo ya kuna Jean-René Golo papa Vicky la grâce vraiment to pesi la grâce vraiment mabango vraiment ya gelem donc pardon na na finir ka boye ba leader ba meka ko expliquer na population po ba kendo ko c'est la biso makambo ki ba benga ba journaliste 50 biso to memi ba membre ya famille leader na habité awa ba benga délégation combien de journalistes yo polémique tika makambo Jean-René Golo Borser Kao tete na maboko bank Eric Mandala le docteur des ignorants Anissé Kanza Maman Maria Mandala Bambo Théâtre Papa Vicky agence La Grâce supermarché La Grâce donc merci na bande konanga Afrique du Sud vraiment bo soutenir nga trop bo bengi nga trop bo yoki nga ba mamingi nazoya Moses. Merci là c'était oui Moses en anglais le bali merci